Anayo baye batalela kayo bayokisa masonite papa ya borfelin bana bitike mosungia bave mobikisi oyo asukolanga ye liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya bayini banga. Mon belle vie na pasteur Nzau alobi batu ba ndoko be ba obenga nga ba kombo o bango balingi ba traiter nga de tout ba monaka mobali na nga te na yeli bango mobali e komi lisusu o ko bala te o problème boye bya kazanga voilà mokili elinga nini voilà te mokilo feza kanzambe très bien kwa ndima humiliation ndima sete na maboko likonga na mopandi ekota nzube na moto na ye o mabele koka ko supporter te 3 jours et sans aïe voilà ce que bon ba dini via belle bezande nini pour bo traiter na makombo nyonso lesbienne makolo poussière boy na boy ce que zi mobali na ye ya bino nini bato misusu mobali na va banda na banaka nanga voilà tukatika fane na Nzau na ye babengana Nzau na belle vie belle vie na Nzau voilà alini na vie oza nani okomi ko beta matolo belle vie kandi o éduquer biso o kake azo éduquer masse azo te ya biso makambu tozo vivre na société o mona mwana moko boya te kaka boudin ndako studio maana bana 6 bana ana baliaka chaque jour organisation ezali donc na ko pona ngai na o préférer mobali to bandina ye na 0 tozo bunda na tozo Di Poutine de l'écriture tabita ba comédien nous t'avons remplacé na place à Belleville écriture so ba komi ata misatu Belleville ozwa kimia na vie na ye au moni faire rigola tango ayaka lobi ke so ito komi ba bon chanteur ata 5 nga faire na ozwa kimia c'est la même chose comme madame Belleville so ba komi ka 3 na lobi 5 ité so ba komi ka 3 ba komi écriture mon na Belleville ozwa kimia parce que makambu Belleville au sala niveau Belleville mais ma biso na ba film eza incroyable total ka ngana okena nga mingi te ka monde entier vidéo nanga ba ozongo kasikoyo mais makambo na olo ba ke to défendre ba valeur ya madame Belleville ba ko zapper bako zappé ba congolais to linga ko se baser na mingi na bêtise madame Belleville faut to encourager ye ba congolais union fait la force to ye bien ngoté lelo muta longola soni na comédie c'est madame Belleville mais muto a comme sujet ya mafinga lelo c'est qui c'est madame Belleville bon quand ça ke bo quoi c'est depuis 2016 lelo 2024 9 ans rien ne change ba trophée a ozwa a kende poto par invitation a ozwa ba trophée a kende États-Unis a sala bo aza fierté na biso bo lingande ko ndima te pourquoi yango atei biso ke mutu nyonso na vie mutu nyonso na mokili ana valeur d'acosta ye wana bimi révolté eza na ngambu ya maman Belleville oyo ebele baza révolté bien kazanga Pamela Matondo o lelo azaki fan ya maman Belleville akoma révolté aleye moko ayo koloba ba fan révolté na ngai kaza sala makambo le contraire te ya sala makambo le contraire pour lelo so balobi ke ba fan révolté d'abord mutu aza fan na bango nyonso c'est madame Belleville voilà Belleville a fan na bango nyonso parce que lelo so bazwa courage au la chaîne YouTube ba ko mobenga bango pe bala patron na ngamu na bango idole na bango eza nani madame Belleville po ani bolinga ko sa makambo bolinga ko luzongisa makambo na le contraire eza le contraire pendenge eza wana est-ce que madame Belleville akoza la fan na ye voilà oyiba Dédé oui na suka na ngaka wana Dédé mama top voilà akoza la fan na ye totika samba makamba osala lisusu ezate déjà to mona ki affiche ba alobi ke bana nyoso baza bandeko na ye akomi na ye limite alingi na ye su ba polémique te botika ye bobimise akoma limite botika bobimise na ba polémique botan bo mema ka polémique yebe azo donc a trouble moral nan ko koma yebi te tan bozo trouble ba finga ke ntel aza fani boy asali boy o mona te akoma film o cha o casting o nana ko jouer nana ko
révolté na oloba nanu nga mafuna tanga bakombo na bango na oloba na ngambu na bango na to ana tendresse révolté makasi si na famille Libota Theresia to e Theresia to e Zuma lesa mwana mikate sombela mwana yogurt Zuma tiko lesa mwana poso na fufu elala tiko lesa mwana fufu eboti poso ya gola tanti Barégie tantine Moura tantine Lekechu bino nyonso bozalaka kuna nani susu na bosani Miss Lolo Bolokoko akenda bango maman papa kozala jamais fan révolté et pas Sila ni Pechanga voilà ozomona ye na ba film belé zala loba te to na Belleville na musima nanu Belleville na bombi ye nanu na ye na pona Pechanga nanu Belleville na bombi ye ozomona na ye na pona Pechanga lelo bango ba kumisa lamba bango ba loba ke nani Sila mutala kisa Belleville ko lata tala place ba ça le contraire bino ko pesa ka Pechanga merci ozomona tango bozoloba ke Pechanga Sila benga na Pechanga po Pechanga alinga mibali ya Sila banani oyo bakene basa poto bakanela Pechanga poni banani oyo bakene luka mwasa Jojo Ngonda babeta lisolo Pechanga banani si Sila te nani oyo acha banani oyo acha séparation Pechanga soka zimutu na ye makambo ne to keleka ye fa ke do beta kangona ni Sila te ba producteur to bazo bengala Sila bazo boya ye si Pechanga zo pesa ba ordre na jouer abina ko jouer Sila zate pour si la mon Angola c'est grâce à Pechanga si la mon Afrique Sud c'est grâce à Pechanga il y a ici Pechanga maintenant moi on a pas le cambo moko boy mais faut pas la manière maintenant moi on le que Belleville aza fan révolté à Sila mais moi ma bomba na tout la bino ton degeni Belleville zo comme film pas majeur à Pesi si la tableau jouer Yesi la mukoni na koma film apesa Belleville jouer ayembo commenter siko nana za fan ya muninga pose la fan na ngai Shamika po ngai naza la fan ya Pamela siko sala makambo ngabena lobela kayo voilà ozomoa na fan na yo yesi la benga Belleville film nini akoma film nini mtakumisa ye kutu mwana bokena balotete na ye si bango bazolo banini ke abenga Sila oui Belleville boya ngota benga Sila Beckham ye mtapesa ye kombo ya pomba ya scène apesa ye kombo pomba scène ya Beckham apesa ke pomba na ilaxiki ya fan na ye mais bango ba molongo siko banda ko mone ndenga jouer le roi pomba nda joie brutalité mais anda habité oyo fazanga pomba na ndenga scène ndenga pomba ayebi douceur ata kutu soka lobaki yango na ndenge ke ayebi ko jouer voilà ozomona mais faza muta keto te na oso ya musano akitoko atala bite fora pese Sila bisano Beckham pomba scène ozomona atondisi yo apesho ba valeur avant atali habité okoko bano dépendant kapa na ngate voilà ça là c'est créé comment la capacité là aussi ba 5000 voilà on pesa mutu 10 000 $ que do tourner film voilà oya grato ya bana ngai oui oya bana ngaso na posa film badina na basara sara masiala bazaki wana akomi na suka comédien nini ya malonga kozwa par madame Via à part mama Via oya komona ke moi malonga a jouer ya kutu zozo ya zozo comment tu peux jouer à perdre ntina ko jouer tete donc émission leki mutema mabeleki ya ovana na kiko symbolier en tout cas lelo na théâtre ce Belleville a commis atana batumi balé le quoi yé apé ma pe mwanda voilà merci beaucoup
te na ba ebanso bazuli baku ya kolanda biso na etando ike etuluku ya bato ba otala biso. En tout cas merci matondo mingi tokotaka na etando ike tobetaka ekuke te me boyambaka biso na bomesano nyonso. Voilà. Notre trio est là, toyaka ko défendre ba valeur ezali particulièrement il y a Madame Belleville qu'on dit la grande communauté de la famille Libota a vraiment ma finge à rater. Recadrage ande yaka et toyaka ko défendre valeur parce que Maman Belleville comme la biso ba film moko ekotikala ka de génération en génération. Dans ma film générationnel. Voilà, un grand merci à Tata Nzakombato, la muka, et yo bengolu na ye, tango bomba biso, renouveler bonté na ye, et pas inabiso, torolobara ramatondo, le kumupe, masan joli, et zonga, et pas inaye, zanga abilo samigra amba, la Cléopâtre de la presse congolaise. Mais sincères condoléances, tonton Yamse Yambe, Bolanga, la bolele, kemi, ou tu peux perdre. Maman Micheline Yambe et nakoka moi na mona na ba commentaire beaucoup ma azui na seki parce que lui est naturel lui est mutunya ça parce que mutu moko te songolo pakala rotika la obe éternel bisonyo soto ko bengama pembeni ya tata me yakana ngonga ya mutu ngonga ya Maman Micheline Koki nzabe ayamba molimo na kimia et obengi tonton Yam se présenter par condoléances et ça là est vraiment bien programme ezali déjà vendredi samedi kozala veille mortuaire ezana sali alliance awa franco na lemba et enterrement ekozala samedi nyonso alingi ko participer bien ko consoler tonton Yam sabengi na mo appel ekozala vraiment malonga makasi film la biso les tartifs l'écriture de Madame Belleville elle écrit de film éthique à la génération donc un film générationnel Maman Belleville comme la biso ayela biso te ya robina aya ko tiela biso ba titre moko bome tango tia titre tinda yo kendo peta na Google oyeba les tartifs inini kwa ko kabe ko loba na ya komane kara menteur to escroc. Mais tant qu'on a commis les tartifs, à titre de na réflexion, ben moi mosika, to non pas seulement total la kaka film mais to yeba mo tartif nini elingi ko limbola nini. Yango wana nazali na loboko na ngai mobali na bien kanzanga. Na loboko na ngai mwasi nazali na Pamela Matondo et un grand merci à mon boss Igetingi depuis États-Unis, un grand merci à Enoch Luzolo Adaju autrement appelé Red Tums na Sima Bilili na Anthony Mofasa sala mosala na kitoko ya Willy Moucheni 00243 le véritable et l'unique to robeta lisolo ya film to solo en tout cas de tout sauf rien parce que biso to yaka ko défendre valeur na le barango à chaque instant et à tout à haute voix. Toko défendre Maman Belleville pour fongoler la ngai etando ikena ngai parce que mingi ya kolobezali tango bango bayaka na distraction boko distraire pe mutu te parce que to timbela déjà ba jeune bino yo komaka film te mutu na mutu asala don nzamba lola apesa yo mesana koyela biso luketu obina na yo olinga poza la danseuse pas ex papa na biso pe à son âme mais boyaka koma na bolingo yango esimbaka te et bo fongolela ngai caméra na ngai bien kazanga Pamela Matondo boni biso awa toyi boni yo apena ndingami to banana nzela mosusu te na kolanda bobele senzela na yo nani alatisa nzela ya solo bobele yo. La vie, la vérité, les chemins. Mosusu te seyo Yesu. Nzela oeko sakate. Senzela na yo. Baye batalela kayo. Bayokisa masonite. Papa ya borfelin banabitike. Mosungia bave. Mobikisi oyo asukolanga ye
liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya bayini banga. Shalom. En tout cas, Dio de l'année. Trio de l'année. Yango tolobake balanda ka eloko malamu. Babambaka libanga kaka na manga potela. En tout cas, merci beaucoup na famille Libota Mobimba, famille Libota Oye, famille Libota toujours en avant. Mingi bo consommer ka film biso les tartifs. 14e épisode et kota lelo. Biso vraiment mingi ya kolobeza la raté. Oto ya na ba polémique to finga to sala boye. Oui, to ya ka mingi koloba pona misala na biso les tactifs. Bomoni président d'Acosta a joué ndeni. Bomoni Davina Aqua a joué ndeni. To ye kune pas Kenny a joué ndeni. Maman ni en tout cas bravo force ya ba commander lelo. Eza na belle vie télévision. En tout cas bravo. Na batunyo so ba jouer na film na biso les tactifs. Merci beaucoup na papa Faustin Ngombo de Bruxelles, maman bébé CJ, la maman qui dérange rien Ngoma garçon Paris, Natacha Golala patron, je te salue aussi. La maman chérie à moi si maman Gina ma bien la bambo te nebele. Samiga amba ba question yo ba réponse na ngai. Merci beaucoup. Voilà ba question ezali ya ngai, ba réponse ya ngai et ba réponse ezali ya bino. Là je salue 1 million de fois madame Esimbo, la référence de la monnaie, maman Charlène et moi dit Tamboué et joyeux anniversaire à Bodamaki le 1er mai. Que du bonheur Nayo, maman Charlène et moi dit Tamboué, madame Aigle 1 million de fois la référence de la monnaie. Maman qui a 5 jours à Kéi, Poto 5 jours à Songeli Biso Awa et la grande dame Béatrice, la belgicaine, maman Béa Tamboué depuis Belgique aussi. Je te salue. Bien Kazanga. Samiga pardon, ceux qui na sali en haute et ça la vraiment mabé. To kanaki to ça la surprise mo boyme to ça lango l'autre fois to yembela kaka bien Kazanga joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire bébé Bianca. Joyeux anniversaire. En tout cas, joyeux anniversaire. Toyembela qui est déjà on est qui privé. Oh, pena photo la on a mis sur batu ke biso penza bolingo. Tato benga famille bota tout ça na famille bota. En tout cas, que du bonheur pour toi ma sœur chérie, tu sais que je t'aime beaucoup. Longue vie. En tout cas, bola moi nzambe mutu mongo ta ko ya pas distraire yo na vie parce que étoile les gens na liboso na nzamba otambola na yo partout. Nzambe apambola penza bakiso lisusu mikolo ba bonheur ebele eya. Et pas na yo bien Kazanga. Voilà, bien Kazanga. D'abord, merci beaucoup à la famille Libota. Bato misula moni ba komeli na la famille Libota, en tout cas famille Libota basée Bénin. Oui. Bata Sénégal. On soit komeli ngai abiaza na Russie. Dans ma commune, il y a tellement de joyeux anniversaire à la famille Libota dans sa taille. Vraiment, balobi atazambo moté considération à la joie qui vraiment merci beaucoup na Jemima Ibele, merci na Pamela Matondo, merci na Samiga Amba, merci na Clarisse Plasma, merci na Mamou Luba, merci na Rihanna Sole parce que merci na Dipine, vraiment na Mona Kango, merci na Kati Lembi, donc bato vraiment Ibele balaki sainga bolingo. En tout cas, merci beaucoup à la Fondation Guido Tango. Donc, merci vraiment à tout le monde. Voilà. Ouais. Là, je dis un grand merci d'abord à mon Poutine de l'écriture. Maman Tioma. Moi, je suis les Karabarons vraiment Oumela Nayo. La communauté mobimba ya famille Libota donc on laisse sans versa c'est merci à toi d'être là sa maman la Leslie Niki Lesa mi file sa motema ya papi un grand merci à Irène Kialuta motema Richard merci à toi Nadine Kialuta Jocelyn Kialuta Karine Zanga merci à Patricia Branco et pourquoi pas agent César Moko Adajo Lubanda de Turquie Luanda et Turquie Paris et pas Rosemary Gazali le roi célèbre Christian Ngoma Armeline Tumba. La grande H, Maman Sakina,
et maman Mamita Dina, merci à toi la maman chérie à moi aussi, merci à maman José Lussadissou, merci à papa Alain Guy. Et bien, vraiment, il y a la famille. Voilà, merci beaucoup, Bianca Zanga, famille Liboté, sur là où vous êtes, de partout ailleurs. En tout cas, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse encore. Et na musala monene oyoto sale longo na maman Belvi quand dit oto poussa na pene na ye pour soutenir peu koloba haute voix misala oyo maman Belvi or c'est la biso ya malamu oyo e mona na misu ya bantu Bianca Zanga. Les tartues faisons que déjà na suka tomoni le kuta ya da costa tomoni escroquerie na ye tomoni menteur na ko le kuta na ye et mensonge na ye plutôt ndenge ça et vérité le monani moi commentaire parce que maman pas ko ma fille a commis peka escroc toi commis moyibi toi commis mobuki le kuta toi commis angwalima mais a commis les tartifs tant au montant la moye les tartifs à l'obité à lukango na goudela lukango na makomi ya mindele ayeba définition nango comme ma batu na réflexion wana et voilà et là au monde on pour le tartif tout caca voleur ni orgueilleux menteur donc moi mais au Yesus na un bon français les tartifs et ça comment un plus moro le sous bakisi na bongo na biso vraiment merci à toi pour toute le critique ngai tableau nanu oyo et c'est pénisinga ya Sylvie et c'est que secrétaire en tout cas vraiment s'il va le bel roman mais ça très capital abi bo traité d'Acosta escroc bonabo mais bo sepena qui na ba accent na ya français lelo pour découvrir que d'Acosta ça pauvre ya ko bengi ngai pour na ko sala nini ça migra ta mutu na place na ye voilà d'Acosta soka koma ki na niveau ya ko sala escroquerie bible lobito soutenir ba o baza faible voilà très bien osomona rien n'empêche pas que nous osomona bobo et puis dans le kuta d'Acosta boko tika pe muninga na kati ya le kuta pe ka te d'Acosta pe mususu ye bakanye dans le kuta mazo kosa Patrick on a sa carte de visite alors so ko na ba moto ba comme konika ba moto ma kosi Patrick ba moto aneza ye on continue ka na lokuta na mensonge ka carte à l'étatif osomona obina vana tali Sylvie ndenga okende abina nazana ngana ba dollar te mais nazana ba franc nga ya mapa soki bato bandimaka pauvreté na bango lokola Sylvie nzambe alola mona abipema to opeme ye ya nzambe eipona mosolo te okosalelanga trafic ya nini ozomona mpe keni bakeni omoni na vie so omoni bato baza bato mibale ifo luka oyebaka nani oyo alingai ngai pour bana mibali so da baotambola nzela moko samiga makambo yo esami pa Patrick na d'Acosta nga na mona histoire vraie na garçon mo boya métier na yebi na tanga kombo na été azaki vraiment pérozo ka péré mais ayo kuta na fille mo boy na nzela a utiliser camarade na ye boy na boy et ça ma bongo atina pe ba cadeau et comme rabo mais atika ko ba garçon ta boité la fille que ça comme na zemi aye le copa mobali ayo ta mobali na ye bona bona bo ye kuta na mweka ye po ya mbe mbangande ninga nini kutunga bona alatina liputa super wana ba patindera ki na ni papa to ni somo ma robe ko ye pe na zemi somo mbalo to na bi zemba zemde numéro bolatinga matinga ki bona boy osomona siko ya bongo ya na kiti bovandi bobi belve boko matin non ipso tala niyo basaleli belvi mama na bango na bana na ye voilà Naomi respecter mutu voilà ayembeli nani yanzao nzambo nonga ayembeli yo on peut voir le basoya pasteur nzawa ye wana
bakozala lisusu na monopole te ndenge maman Belleville bande kopesa bango akokoma kosokipe na foyer na ye. Mais ya bongo ya nzawa nini o elingi koloba ke ya nzawa o dépendre na Belleville. Voilà. Non, o dépendre na Belleville te. Kalki na nzambo yebi yango te. Lelo ndenge aza bongo andimela nzamba ane loko te. Nzambe wana tutandise na Belleville. Nzambe wana yebi otombola nzawu. Voilà. Yaya, na kati ya famille boza na beau frère to beau fils moko boy aza pasteur to aza mosala na nzambe eza élévation. Parce que quand on a bitumba msubini wa mona onte menza malakisi eta na famille moi sino likambo boy ezali. Voilà. Omona ya milo kotala mbongo te bino ko dingi mobala Belleville nga ndeni. Yona Jino, ya. Voilà. Mami le mobile ni malonga oyo zana ye. Jino kuto na moi cité. Voilà. Yo moko putu mobimba pasi na pasi. Ah, yes, Pamela Matondo, voilà, intervention et film. Voilà. Ok, en tout cas, Belleville, quand dit Poutine de l'écriture, t'habites à bas comédien. Nous t'avons remplacé la place à Belleville, l'écriture, sur la comédie, t'as mis ça tout. Belleville a joué Kimia na vinaï. Au moins, il fait rigolo, attends, il y a un lobby qui est commis un bon chanteur à ta 5. On a fait un Kimia. C'est la même chose comme Madame Belleville. So ba komi ka 3 na lobby 5 ité so ba komi ka 3 ba komi écriture on a Belleville ozwa kimia voilà parce que makambu Belleville au sala niveau Belleville mais ma biso na ba film eza incroyable voilà. Total ka ngana okenanga mingi te ka tableau ya Sylvie en tout cas epatenga et choquenga et pesinga na souci moko boy ba mamé belé lelo bazo pousser bana ka bolinga ba riche boyebi te mbongo wana bazwi yango ndenge nini lelo o mibale belo yo kute dana ba mbongo na yo ebita zwa ngo wapi libale komi ya ba condition chambre oyo okotaka te chambre oyo kotaka ya ba condition na ko préféré o linga mobali na passe o mona mobali ndenga o souffrir nde mobali abandi un pa na ye tindenga komi na ba bureau azwi mbongo yebi ke mobali nanga abandaka boye o déjà mobali abanda da yo okute na ba mbongo na yo yebata zwa ngo ndeni mutu nyonso na vie mutu nyonso na mokilo azana valeur na société voilà c'est ça ngaka tinde to vandi awa na otala mwana ateka nguba na babar mbongo atangi ngamo naza étonné mbongo atangi sikoyo kana otambwisa nguba ana kasi konde to vandi boya otanga mbongo ateki nguba ngamo na étonné mbongo ana tangi kokoza ata ba 250 000 mais ba papa mususu o ba ok na ba bureau chaque jour peut-être ayaka na $10 na poche. Donc mutunyo ça a valeur na société ko linga kaka riche to pauvre na place nini o ba koma to vanda na ba bande l'école oyo aza riche o pauvre basangisi bango film te o aza riche o mo bola ba okunde place we bango o aza pauvre ok li felo aza riche ok lola tena lobi na sens ya ba de l'école parce que lelo ba pauvre nde bat ba gagner vie bana ba pauvre bat batangi classe ya malonga ba gagner vie bana nyonso ba para baza ba riche ba salata et l'autre côté na vie ba memi classe na ba ventir au mona lobby pe papa ba longoli na musala azaki mwana ministre azaki mwana député au sali et l'autre côté mais moi nous azana passe ok des classes ya pasa yebi ke papa na ngai na mama na nga ba osala kwanga bonga na tanga classe na on néglige classe té bango wana kuna aza mwana bonne vie nazaki mwana premier ministre nazaki mwana gouverneur osali nini na vie oza nani okomi ko beta matolo Belleville kandi oye dike biso oyo ka ke azo dike masse azo te ya biso makambu tozo vivre na société o mona mwana moko boya te kaka boudin ndako studio maana bana 6 bana ana baliaka chaque jour organisation ezali donc na ko pona ngai na o préférer mobali to bandina ye na 0 tozo bunda to koma o tozali da costa si déjà bakangi escroc au monde na vie soko mesane de ane loko wana na kotika ngo ezaka difficile. Voilà. Yemo déjà na kati na yi conscience na yete eke anga ivi na ngani nyonso bato basani nini bayebi me na kotika ndenge nini na mesana déjà nango. Voilà, na tableau na biso ya Marie Jeanne Bololé na bagesho. En tout cas, Maman Belleville, bravo. Voilà, bravo film kitoko. Et voilà, pardon, nani samiga amba kota la sous Patrick. Mais Patrick peut nous tracer à Bolingo ya Kenya solo, mais vu que tout le monde est Kenya est matérialiste déjà. Karine ya mado palinga alinga sauter premier par Patrick. Mais Gesha Gesha le bide lo mo boe abisi Patrick abi yo za Bolingo ya Kenya solo. Mais Kenya comme ko ya pa na yo pour remarquer yo aux mbongo. Moi je préfère
moi je préfère Mibuka. Que c'est un exemple, il y a un presse à New York, voilà. Abi Mibuka, Mikita, Milongola Patrick Prince. Qui est ce qu'on nous a moi c'est il y a choix na yo. Voilà. Patrick Abino banana de lobanini et Abino ya kana jeté. Ouais. Ah non, bravo. Ah, bravo aussi à président Guécho. Façon décortiquer en gros. Faut sentir que dosa vraiment na artiste na mboka na biso. Président Guécho, en tout cas félicitations na tableau wana et ngana obakisaka moke na tableau oyo ya maman Belvi na pasteur Nzau alobi batu ba ndoko be ba obenga nga ba kombo o bango balingi ba traiter nga de tout. Ba monaka mobali na ngate na yeli bango mobali e komi lisusu o ko bala te o problème boye ya kazanga. Voilà, mokili elinga nini, voilà. Te mokili ofeza kanzambe Très bien. Kwa ndima humiliation, ndima sete na maboko, likonga na mopandi, ekota nzube na moto. Na moto na ye. Oh mabele koka ko supporter te 3 jours et sans aïe. Voilà. Parce que bango ba dingi via belveza nini. Pour vous traiter na makombo nyonso lesbienne makolo poussière boy na boy siko zi mobali na ye ya bino nini bato misusu mobali na va banda na banaka nanga voilà tukatika fane na Nzau na ye babenga na Nzau na belle vie. Belle vie. Na Nzau. Voilà. Nzau. Et puis on a belle vie. Voilà. Merci beaucoup. Ça évolue. Tout le monde film maman belle vie. Vraiment ils ont un conseil. Ils ont édifié moto. Moi aussi surtout biso basipé. Maman moi ezali Pamela Matondo biakazanga. Omona tokoma plus matérialiste. Tokoma plus cause l'influence. Omona mobile moko na mutuka. Otala mais en soi peut-être vu oyo la kisayo ezali vu wana teza tarti Sami Gami bali ebele otokutana na bango bazada na bozui balinga basi pona ba aventure. Voilà. Balinga basi pona ba aventure te na zoye ka mois d'hiver na zoye ka pona spé na ye na zoye ka pona présence physique na ye ndenga lataka bien ceux qui na bimi na kesa ba d'hiver na nga ya za présentable o zoyo bongo mais mobali oyo obima tonga fi mutoki abwaki boye mwana mwasi wana zalaka na yao ya pese explication que madame lelo na zui ata différente a supporter lobi lisusu aki azuita ye na zui elo ta supporter bala yeyo voilà moi ça bala yeyo na vie d'abord mutu no sazana na le passé na ye lelo oyo na vie ya lelo to mona onde to vivre na ba société muto déjà surtout moi na moi bana basi ba komi na ba difficulté makasi difficulté ya nini soko otambola na mutuka osala ka ozana ba mbongo mobali mususu obanga ko pusa na pembeni na yo o mona qui adolescence ou nani na qui jeunesse union c'est leki okabo comme mukolo balité mais comme madame Belvia la kisibike papa Nzau nano aye ko linga madame Belvi pona ba mbongo nyonso Belvi azana ngote aye ko linga ye pona amour vrai parce que na histoire o mona ke président papa biso pasteur Nzau azane lo côté voilà azane lo côté aye ko linga Belvi pona ba bien matériel na yete aye ko linga ye na bolingo ya solo yango réponse ya Belvi ezake boloba ike na bala kate na sala ka boete na ba mbongo ebele na ko bala journée lelo na lakisi bino mobali ya vie na ngai bolingi lisusu nini bolingi lisusu nini les tartifs Belvi Kandi donc aza mystique na Belvi Kandi soka zaki ata na Nigeria ou na Sénégal ata na Côte d'Ivoire ana ba valeur moko biso ne stolé ba kita delta wana ba kita Belvi ba pona na ko jouer biso ba congolais to jouer en improvisation bango ba jouer na texte na ko jouer PKT na écriture l'écriture na ko jouer parce que biso ba congolais ba comédien congolaise faut bozala ka fier na bino parce que ba sénégalais wana o ba nigérien ba o cartonner lelo ba ko ba jouer kana texte ba ye ba komeli elobi o jouer boya ki atangi mais comédien congolaise ba jouer en improvisation d'abord o jouer en improvisation mais c'est comme moi briefing am ke yo mo ko improviser la ka improviser
déstabiliser donc toza ndenge moko te ba ivoirien na ba gou na so ba kitise na papa na biso ya lemba oyo bodo rock bodo a jouer te mais gou ba ivoirien ba pesa ye valeur wana ba binisa ye biso ba congolais to lingi ko se baser na ba bêtise comédie na biso lelo zo kweya na se po na buzoba na biso moko ba congolais to bane ko jouer match à Léopard to komi na demi-finale boye la biso ndenge ba bombarder est ba joueur bazali suna courage obeta bale makasi po ani bobomba ki image wana te boye na to sala force équipe kende liboso to zwa coupe wana ya CAN mais boye na ba image o ya est ba joueur basali nini ba décourager to komi lisusu ko finga ba joueur o lobby to sepela ki lelo ba poli to fingi bango congolais azolinga ko se baser na mafinga lelo oso ba publier nga mutakala monde entier vidéo na ba ozongo kasikoyo mais makambo na oloba ke to défendre ba valeur ya madame Belleville ba ko zapper ba congolais to linga ko se baser na mingi na bêtise madame Belleville faut to encourager ye ba congolais union fait la force to ye biango te lelo muto longo la soni na comédie c'est madame Belleville mais muto a comme sujet ya mafinga lelo c'est qui c'est madame Belleville bo kanisa ke bo ko c'est depuis 2016 lelo 2024 9 ans rien ne change ba trophée a ozwa a kende poto par invitation a ozwa ba trophée a kende États-Unis a sala bo aza fierté na biso bo lingande ko ndima te pourquoi yango atei biso ke mutu nyonso na vie mutu nyonso na mokili ana valeur da costa ye wana bimi escroc pasteur nza uye wana za pasteur azane logo te madame Belleville aza riche to ke kune pa ba mamani à côté ya bino lisusu nini wana eza capacité botikala nango ya vie na bino mobima en tout cas madame Belleville bravo rien à dire rien à dire maman Belleville salaka Robert Mosala na yo et mbonge moko te ko ya kwa affaiblir yo et ité oza déjà femme forte et lelo ba tokoki ko surtout bito lo ba vraiment ba fan révolté eza na ngambu ya maman Belleville oyo belé baza révolté bien kazanga Pamela Matondo o lelo azaki fan ya maman Belleville akoma révolté aleye moko yo ko lo ba fan révolté na ngai ça c'est la makambo le contraire te là c'est la makambo le contraire pour lelo so balobi ke ba fan révolté d'abord mutaza fan na bango nyonso c'est madame Belleville Belleville a fan na bango nyonso parce que lelo so bazwa courage au la chaîne YouTube ba ko mobenga bango pe ba la patron na ngam na bango idole na bango eza nani madame Belleville po ani bolinga ko sa makambo bolinga ko luzongi sa makambo na le contraire eza le contraire pendenge eza wana est-ce que madame Belleville akoza la fan na ye voilà oyiba Dédé oui na suka na ngaka wana Dédé mama top akoza la fan na ye totika samba makamba osala lisusu ezate déjà to mona ki affiche ba alobi ke bana nyoso baza bandeko na ye akomi na ye limite alingi na ye lisusu ba polémique te botika ye bo bimisi akoma limité botika bo bimisi na ba polémique pourtant bo mema ka polémique yebe azo donc a troublé moral nan ko koma yebi te tant bozo troublé ba finga ki entel aza fani boy asali boy o mona te akoma film o cha o casting oyo nana ko jouer nana ko jouer aza na ye na limité botika les distractions en fait na komo yo kele ma botika les distractions musale ke liboso te bien kazanga voilà ngana loba par rapport ndenga lobi révolté na loba na nunga mafuna tanga bakombo na bango na loba na ngam na bango to ana tendresse révolté makasi si na famille Libota Theresia to est Theresia to est Zuma laisse moi na mikate sombela mwana yogurt Zuma tiko lesa mwana poso na fufu lala tiko lesa mwana fufu boti poso ya gola tanti Barégie tanti Moura tanti Lekechu bino nyonso bozalaka kuna nani susu na bosani Miss Lolo Bolokoko akenda bakombo musubo tanga ka moko passe ça nazotanga bakombo na bango te net bakombo musubo ya nango bakombo te ke oyebisa bango zana loba non eza question apesa mutu makambu te est-ce que mutu ko la mama top akoza fana sila vraiment
tenga na oloba ba non non koloba na ngai te makana kotanga bakombo na bango ba sans ba n'importe te nga na tangi bango pona talisa ngai epa na ngai na talisi mokili ke ba comprendre bango ne baza ba fan révolté na famille Libota parce que bango ba lia ba lia bango te bravo oui bango ne baza redevable kasi on na oloba ko ya motango yo zo linga nini oyo o interrompre nga ke non c'est interrompre te nga na lobi bo net na ngai oza clair na ratio moi maloba mtio tu es clair na ba propos no oloba mais ce que tant sous ba kombo mususu nga vraiment na plateau na ngai c'est intéressant te po ba biloro te ba na sens te na sens wana na baza ma papa baza na tam normal na rotanga mwana mwa te na yo danga jamais na talisika mokili ba fan o baza révolté les abango maman papa ozala jamais fan révolté pas et pas Sila ni pechanga voilà ozomona iye na ba film belé zana loba te to ke na Belleville na musima nanu Belleville na bombi ye nanu na ina pona pechanga nanu Belleville na bombi ye ozomona na ina pona pechanga lelo bango ba kumisa lamba bango ba loba ke nani Sila mutala kisa Belleville ko lata tala place ba ça le contraire bino ko pesa ka pechanga merci ozomona tango bozoloba ke pechanga Sila benga na pechanga po pechanga alinga mibali ya Sila banani oyo bakene basa poto bakanela peshanga poni banani oyo bakene luka mwasa Jojo Ngonda babeta lisolo peshanga banani si Sila te nani oyo acha banani oyo acha séparation peshanga soka zimutu na ye makambo to keleka ye fa ke do beta kangona ni Sila te ba producteur to bazo benga na Sila bazo boya ye si pesa ngazo pesa ba ordre na jouer abina ko jouer te Sila zate pour Sila mon Angola c'est grâce à Pechanga Sila mon Afrique du Sud c'est grâce à Pechanga il y a ici Pechanga maintenant moi on a bon le cambo moko boy mais faut pas la manière maintenant moi on le bac Belleville aza fan révolté à Sila mais moi on a bon mal tout la bino ton degeni Belleville zo comme film pas majeur à pesi Sila tableau jouer Yesi la mukoni na koma film apesa Belleville jouer ayembo commenter siko nana la fan ya muninga pose à la fin nanga Shamika pour ngai na la fan ya Pamela soko sala makambo ngabena lobela kayo voilà très bien na fin na yo Yesi la benga Belleville film nini akoma film nini mtakumisa ye kutu mwana mokena balotete na ye si bango bazolo banini ke abenga Sila oui Belleville boya ngota benga Sila Bekam ye mtapesa ye kombo ya pomba ya scène apesa ye kombo pomba scène ya Bekam apesa ke pomba na ilaxiki ya la fan na ye ya mais bango ba molongo siko banda ko mone ndenga jouer le roi pomba nda joie brutalité mais habité oyo fazaka pomba na ndenga scène ndenga pomba ayebi douceur ata kutu soka lobaki yango na ndenge ke ayebi ko jouer voilà ozomona mais faza mutake tote ntango osola musano ya kitoko atala bite fona pese Sila bisano Bekam pomba scène ozomona atondisi yo apesi yo bavaleur avani atali habité okoko bano dépendant kapa na ngate voilà ça là c'est créé comment la capacité là ya kosimba 5000 voilà on pesa mutu 10 000 $ que nous tourner film voilà oya grato ya bana ngai oui oya bana ngaso na posa film na babina na basara sara masiala bazaki wana akomi na suka comédien nini ya malonga kozwa par madame Via à part maman Via oya komona ke moi malonga a jouer ya zozo ya zozo on dit qu'on jouer à perdre ntina ko jouer ya te donc émission leki mutema mabeleki ya on va na kiko symbolier en tout cas lelo na théâtre ce Belleville a commis atana batumi balé le quoi yé AP ma pe mwanda voilà merci beaucoup tout est bien qui finit bien et to comme na biso na suka bien kazanga bambote vraiment merci beaucoup bambote na ngai to chaki de filles pas de filles mais to lansaki de filles voilà dans le genre de filles kaka non to salaki de filles
au commenter 20 films, au partager, on a 30 personnes. Au capturer, au biso to ça là au dédicace. Et puis na moni kaka 3 personnes ici ba salela bongo. Na moni mama Aningo ya Mputu. Merci beaucoup maman Ani na moni osala ki yango ozongeli yango lisusu. Na moni Sophia Lizitu. Merci beaucoup à toi Sophia Lizitu. Et puis na moni susu kaka Fifi Tamba. Nous andoi no esko Tamba yo amba. Donc na Monica Bango. En tout cas merci beaucoup na mauvais propre Jean-Paul Kapinga, motema bata mama Nasi. Merci beaucoup à toi mauvais propre Tito da Costa. Merci à toi Jenny Lema Aquarium qui lui a Congo 10 fois belle. Merci à Jana Banaka ya motema Rodrigue Bangala. Merci à toi Niki Sokala patrona Rosimboui International Kabobo Miss Margot la patrona. Merci à Patiti Tenge Nick Bams de Brazzaville tonton Grâce. Merci à Chico Sana. Merci à Chaco. Merci à Dadju. Merci à Enoch. Merci à toi Pamela. Merci à toi aussi Samiga Amba. Merci à Anthony. Voilà Pamela. Ok, merci beaucoup vraiment famille Libota. Distraction exacte et tout consommer film et l'état actif. Madame Bellefille a tué la qui biso. Biso vraiment ce qui madame Bellefille a zade bon mon a biso na ba plateau te parce que to lobela ka ba vale na zongi nzela ba komo osoma makala yaya ndenge ezokende tala master place etiki biso tala discrédit place etiki biso tala sikoto yeli suna l'état actif en tout cas madame Bellefille et loko moko samika na bosana ki madame Bellefille a joué ba rôle nyonso ceux qui ont assisté madame Bellefille na tournage yemo ko origine tournage azana sima perchemen azana sima caméraman aza boye azo bolisa table donc aza partout ale kana ina Pamela le kana ina partout yango moni bendele ya famille Libota ya Bellefille télévision yemo kwa simbi yango na voilà muta ko salele Rolendo azate yango mona ka okende toujours en avant. On a limité, on a limité de l'autre côté. Bravo na Bellefille Kandi, la patronne qui est Poutine de l'écriture. D'habitude, la comédienne, maman YouTube studio na bango, en tout cas, c'était à Baouba, mais là aussi manzete. Parce que nous osana ba projet belé pour ko sali la orphelin na orpheline na ba maman ba veuve nzambe penda fois simba o makasi nzambe fois tombola yo abakisa yo o ezozanga yo abakisela yango parce que bola moleki belé. Merci beaucoup na papa Faustin Momo de Bruxelles, maman BBC la maman qui dérange rien ngo ma garçon Paris, la maman chérie à moi si j'étais sali, maman Gina Mabiala, maman Geneviève na carte d'Afrique d'ici, maman Tété bambo teno ebele. En tout cas ba maman nyonso ya famille Libota bambo tena bino ebele bolenga te ba on a vraiment et ça la biso bien. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup famille Libota, tout l'axarabango qui to le karabango ne belé, au tali film, au partager, au tiki moi mon colon tonayo, au partager en tout cas les akinga bino Samigra Amba, la Cléopâtre de la presse congolaise et bambote mingi na famille Libota Mobimba na trésor Mahamba en tout cas la pesio pembote balobi azoya défendre famille. Mais oui, voilà et tukutani mbala sima programme ya matanga ya tonton Yam Serobima samedi ve mortuaire et ça déjà vendredi na salle Alliance franco-congolaise na salle na sous-région donc to laksa bango ke bolingo to laksa bandeko na biso to laksa ngo pe na tonton Yam Siambe moi appelle et enterrement et yobe samedi et corps ezali na mama Yemo en tout cas m'appelle et kozala bien famille Libota Mobimba de partout ailleurs je vous aime énormément merci na ba commentaire na bino merci boleke belé je vous aime je vous love na lingara bino I love you so much. Merci beaucoup. Bye.